Oui, salut à tous, Paladinion, surtout il y a tenue merveille officielle, voilà. Quand il y a Balthazar, affaire ya Balthazar, et ça continue, bande koboyo ka version esika o ebimi. Balthazar, boutandengi ya sobina, ça va n'importe quoi, tout ça. Balobi, 400 vidéos ebimi wana, et ça insuffisant. Il y a d'autres vidéos ebimi, mais babo publié par rapport ya ba avocat na ye, ndenge bayaki ba telemeli ba bilo reçu ba bimisi. Ba avocat ba porter plainte parce que ba moni que jamais va exploiter nzoto. Il y a une grande personnalité Yamboka na bango Guinée équatoriale. Alors qui s'est passé? Tout le monde attentivement. Balthazar papa na ye aza homme influent na mboka wana ya Guinée équatoriale, capitaine nango ezali Malabo. Elle est très influent et puis aza na course pour na élection présidentielle, tandis que Obiang Nguema asa déjà président ya mboka wana omeli trop na trône. Vice-président ezali mwana Obiang Nguema ou ataka suki ya Zazu. Sikoyo population a commis ko réclamer que mwana azali mwana président. Comment expliquer ça vice-président? C'est qu'elle a préparé comme constitution bango ezali ke na mboka wana Guinée équatoriale, soki président a eu empêchement ou soit président azan a elor mobo kamor majeur comme lié dans quelques temps, muto a cause intérim ezali vice-président. Donc automatiquement, ce qui bien mazalité, moi nanaye, automatiquement a commis président de la République. Donc moi ils allaient facteur ya liboso, n'engagera ko expliquer bino pour na toya na ka ya Balthazar. Voilà. Alors papa Balthazar azalai homme d'affaires, ça mutambongo, homme très influent dans Guinée équatoriale. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, azan la préparatif de la campagne électorale. Azan ba préparatif ya makasi ya campagne électorale. Oyo ego salaki. Obiang Nguema akoki ko risquer ko rater pouvoir parce que population déjà itomboki. Trop c'est trop. Ne ba déjà qui moi bien mais si ko population de font la misou, na ba pression la communauté internationale et tout. Donc peut-être marche Rosala Namboka. Alors papa ya Balthazar déjà bazaki ko préparer yé pena Balthazar. Donc net Obiang Nguema préparer ki moi na yé moko Obiang Nguema. Papa Balthazar peut préparer yé na Balthazar comme une grande personnalité. Donc haute autorité Yamboka na bango Guinée équatoriale. Sikoyo comme papa ya Balthazar na Obiang Nguema bazogo azali président de Guinée équatoriale. Climat ezali tendu. Bazan la course ya ba élection présidentielle bientôt là. Alors un adversaire a lukara toujours porte d'entrée Songolo Pakala pour Akweisa Muninga. Siko na pour Akweisa Muninga il faut lukele ba position nyonso tout comme le komoko elubamaka partout que pour gagner guerre ba stratégie nyonso eza possible. Alors parmi ma stratégie ya makasi oyo papa ya Obiang Nguema a bongisi ezalaki ya ko déstabiliser papa ya Balthazar. Nzamba la raté Satan pe ala la kana ipete yango esalaki ete tangu Balthazar makambo o ba vidéo oyo ezali kamba lelo te bande ko to landa bien. Ba vidéo o Balthazar ezaba makambo ezui déjà temps et oumeli. Asala kango déjà régulièrement pour beta 400 papa azali nyama nini wana po abo manzoto wana na 400 vidéos mobimba. Ezali kambo lié déjà temps peut-être même sur ba année. Mais comme ba ke 100e jour et betaki ba wenge pidi d'Afrique nde omonike azali à la minute aux arrêts. Mais toye ba lisusu na souka avant de clôturer ce qui azo continuer toujours aux arrêts. Soit à la liberté conditionnelle, soit à la vie à Kundulopin, Tokolobelango PA. Mais, tant que moi, Obiang Nguema, à ça déjà sous pression, à subi la pression, mon ma casse, à ça dans nos multimillionnaires, à ça dans Bongo, à ça dans jet privé, à ça les noms influents, Torobo et Angoté, à ça qui premier ministre, donc à ça ils sont très influents. Alors, Balthazar paie, baza ba pauvreté.
baza na mbongo papa aza na mbongo ye moko pe azali homme aza na mbongo ya makasi yango wana azosala face à face na présidence donc oyo ezali miso en place quoi na Guinée équatoriale. Papa Balthazar ayebaki te ke mwana ya kokoma na point oyo pour ba vidéo ebanda kobima. Bien aimé bandeko na biso eza ba stratégie ya déstabilisation mais tolanda mwa mokie version oyo mosusu ebimaki après ye sikoyo ntango Balthazar akomi kosala ba filmage et tout nde ezalaka ke ni service intelligence bandi balonda maleme mais mutu aza mutu normal te makambo nini asalaka ntango bakutana na bana basi bape ezali régulièrement azobenga mimi basi bata oyo libanda mboka na kati ya mboka et tout soki balobi badetaille liste ya basi oyo babimi na ye na bamboka différente naloba bongo oyo tango cité mwa moki ezali Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Guinée kutu koloba te mais la RDC aussi est ciblée ba ciblé pe sous RDC Angola est ciblé elingaki kosala ma misalami te selon ba écho misala ki bien avant mais Congo démocratique oui bazali parmi pe bato oyo ba participer na Balthazar wana ça ba écho oyo bimi oyo circuler vraiment makasi pe ndaki ndeko moko angolais asa pe ba misala na yebi ba analyse et tout na yebi te soki wa personne qui ba source mais oyo informaki comme azali pe influent yango tozwa ki ba information sous panaye nde alobi na la liste ebimaki batangi ba congolaise mais angolaise à moyanité est-ce qu'ils allaient chance to ba vidéo ça nango mais nane moyanité bande ko 400 vidéo wana ezali ba oyo monani ba oyo moyanité et bo ba misusu oyo ezali mais moyanité na misusu oyo ezalaki mais ezali effacé tout ça il faut tenir compte na yango. Balthazar un homme influent a soumis un record donc azali na course contre Mwana Obiangema Bazogo. C'est déjà très compliqué pour papa Balthazar na papa ya Obiangema Bazogo parce que mboka comme déjà na agitation il y a tellement makasi population déjà comme kobaye papa lingi ko s'éterniser na pouvoir Mwana azali vice-président c'est un peu risquant pour quelques jours oyo mabe ekoki kokota yango wana esalamaki bongo alors ba préparer ba kabale ba stratégie nion surtout de déstabilisation pour la course à présidence ezala te ou soit ezala mais candidat ezala na faible tout affaibli tango ba vidéo et ben avant que vidéo bando bima liboso déjà Balthazar ezala qui suivi malé ba service intelligence na ba espion na ba musu bande otindela ba yekuna bazaki pe su ba espion bande ko contrôler ba mouvement et tout bah au tirer conclusion quelques fuites la vidéo est bimi tant que quelques fuites la vidéo est bimi bah toi kanisi qui est suki karabongo bah bi voilà toi ndele sous bien peut-être la vidéo me souper ils en a quatre o ekoki ko bima de tango ba ndiko landela la vidéo moko bah il faut comprendre que il y a d'autres vidéos aussi na kata machine soit si ba machine na ye na ba espèce sous ba qui téléphone na ye nde ba vidéo ekomaki publié net ekomi lelo bandeko politique eza pasi il faut ko pika na politique okoza na mbongo na yo mais soki ennemi aza na ennemi kutu eza trop dire adversaire aza na parti moko boya ko déstabiliser yo aza capable de déstabiliser yo weza ba eko ebimi na ke Guinée Équatoriale te pena lo ba keza solo ba eko ebimi parce que balobi ke milinga bimate sans moto ezala donc moto ezali yango tozoka ba eko ezali ba milinga course pour la candidature ezopesa pasi mingi alors on ne sait jamais ce qui papa Balthazar ko continue ba course yango ou pas parce que Balthazar je pense que elle a ambition de comme président na minute oyo mais idée yango peut-être ezana motu na ye na futur aza appel lokola remplaçant ya Obiangema Bazogo yango moni ke osala boy alors premier pas ezali diagnostic bakenda ki ja ko observer ko tala ko checker ba checker le bosso mutu batala so mutu na yezo ça fonctionner bien ou pas sans aller psychopathe sans un problème psychologique ou comment deuxième test ezali ya koyeba état de santé na ye bandeko ce n'est pas facile
on est gros ça là ils a mingi c'est pas facile bata la soko azali robot soko melaka ba stimulant biloko ni amelaka po akomaka makasi bongo to eloko ni oyo esitaka ye akoma na point ya kosala ba makambo wana nyonso yango moni quelqu'un a testé mibale. Troisième test ba bandi koluka nini oyo bakoki kozwa comme indice pour ba culpabiliser ye en tant que coupable makambo nyonso to bandi kosala miso balobi ke peine de mort ezali miso balobi ke communauté sali boy miso bazongi si boy mais eloko eza choquant eza ke communauté internationale bazui acte voire même UNESCO a sepeli na acte oyo parce que moni eza lokola violence faite aux femmes a sepeli nango ata moke te yango moni ke bato mingi batie maboko po ete bato azala arrêté ensuite ki bamisusu bamanda kocontinue lisusu ba acte oyo te. Là, c'est une affirmation. Nzambe abatela biso to ba confirmation mususu ya sika. Tango bazui Balthazar, Dieu to monaki, ake na justice et tout, bazuye, bakangiye et tout. Aza mitu na maboko ya l'état. Ouais, ezali officiel. Mais officieusement balobi ke aza liberté provisoire. Est-ce que c'est vrai? Biso balobi ke non, asombi na ye quelques jours pose à la libanda ya prison, ti mukolo oyo peut-être ceux qui va mourir dit ça qui va biter qui makasi va culpabiliser ye nde muto ko za la arrêter. Alors na nyonso tout wana toze là bas détail misusu. Ce qui est très important est que sali makambo oyo et salamaka vraiment presque te na monde entier. Ba considérer que to loko la PDD d'Afrique. Bande ko Nzambe azo lokumu to partager vidéo to aimer. Moi classement yakili la kibino yango wana. Donc to retenir nini Obiangema Bazogo na papa ya Balthazar baza na course à présidence. Mwana ya Obiangema Bazogo na ye bazali na barando. Yango esalaki ete makambo wana ebima boye et reversé. Partagez nos contenus, partagez nos vidéos, tous à toujours branchés, tout aimer page. Merci na battu sur l'Arabiso de partout, Nenet Malonda, hein, Shopi Jérémy 33.3. Na Mongo Kuna donc face à Chimbe côté ya donc Chimbe quoi en face il y a Bateke où ils allaient entre Bateke et Kunda quelque part wana shop et ils allaient place wana. Que Dieu nous bénisse tous, partagez nos contenus, que Dieu nous bénisse, lobby pe mokolo, tozala wana to aimer, to partager na ba groupe union surtout ceux qui to s'abonner et aussi bien makasi. Maman Elisabeth Vezo, merci beaucoup.